Oui, maman Béné. What's up? Mais non, tu n'as pas de la couture, hein? La Carrefour. D'accord, non, on a nous qui non, il y a tout. Non, il y a aussi sexy. Non, il y a aussi. Yo, bébé. Milo. Yongora pozulia ni bibilia alia. Foi gratis, a foi. Makapo sila yote. Foi libata. Ndio kwa libata na solo na ngona ngali. Eza bien. Mama Beli. Webike baka mangani nanga kubaka babi makamwane sala mata na mboka mote. Bana mukile banda ya bana tanga ba Abraham. En tout cas likamwane sala mate. Ba singa trop liste au bout d'un plateau mo vraiment. Bobo mbongo bisinga bezala raté. Ngane yo ngane yebite bo monso na tango na bido na tanga mama kanza ku peut-être ezaindeni. Tika na yosa solo makamba ya serio kwa bado singisa batu. Kana sana mama kanza ku wapi boni boyko. Bele kukamwa penda kukamwa batu wetu na Kishasa kuna bazoka mababi banda mukile banda na mabona mababalisa mwana na fatiri misakti et puis on a compris que comme nani se tourna ka pe mama linga yo mais te lobana na génération ba ki nani bindo jiste ko mona zoyeba te ya linga usisanga mayele ya nanga wana soyeba te soki loko ni na lili ya za marraine na yo boma kama libala ya kama tongo na première position et comme lokola yena likamuni ezala ka te aye ko bakisa fatira binayi. Eko mimi kwa mabala yosala mnawe mabala yosala mabala mwana Kishasa kuna na poto so batini mabala ba $3000 libala ba $4000 eko mimi lokola bazoteka mtu ndambo lokwa mukala Kishasa te babilo wanweza malamu te ngamo na kubenga yekana kuzo sepela atuka na mimi makamwa ata kwa hiyo tuzo ibisa ngapo na ngako na ngebe na benga fait na style kile mais lokwa moi batazana ba bonne manière oh ma chérie ça ne fait rien je vais tout donner non ngara isa mate mungu soba ko isa mate abo ya nenga kutu. มึง Mungu bokini na yozolo bani. Dala ligina Aibu makamako. bokini.
Nous sommes à Bokilo, mais nous sommes bon, à zone d'activité, à nous, on va la ligne, moi, la signe, ça va. Liste misato. Troisième ministre ya uti wapi? Troisième ministre ya nini? Karona uti ndio sika moko ekoki nango. Nazomona sina troisième ministre wana te. Ah. Tobongisa ngo kaka ngana koluka mwana benga ya linga penza makamuni na yebiti banda bomona makamuni kaka ça compliqué kaka ko sina remanga vala voyager même bilamba nanga il faut ka tokenda mama na iya pone na ngabi msambongo meno asa moni ko sa marraine na marraine ha penza na miso nzamba ndenge bazoye mwana na yote tena moi c'est ça bona yebi ya ko exagérer ndenge ko malika ça wana ndenge suko ba pese pe mbongo pona libala monso nga à travailler la perte et tu peux été maman na ba ko zo lamba kama cha pesi marraine alati et ça likamuté ça est-ce que ça problème et ça la maman ngo parce que maman olia na eka kame oyo babala kiyo akabuka mata pesi marraine ni peso pe lete na maman na yo on est là oui yo ngono pela baba kongo bala baka tonta be gramili baba tete est-ce que ba be kuma mo semuni ba mo semuni oye biango aye babe ozo tele na kapena yebo sala na ngofie donc le boyo ali ku kapati nzela otile mo kibiso dilo ko basani yo hein mais oye mama ka mo koloni balo de yo donc ko sukura basani baloba bongo sa chambre na yo baloba kama kamuso baloba noka koloba hein so ndiko sawa ni febe ko mo sini nini ça va je sais ba français kaka ça va je sais aza wana so ata bovandi na bato na kata ndako mona mobimba bapaya bayeba ye kotala bino masolo yo surtout bamakambo nyonso yebi fo azala wana ndenge na mo me babokolima na mabe wana babokolaka bana motinu ndenge wana te ozolongola wana kala bareserve babino longola tosisi yango ozolongola biloko nalingaka te yango mobimba kaka mama bisi on est là yanga na on est là na kozwa stizo na puzu na masukele osaka nanga oyebi nga malamu nakasi ozobosana bakamaka wana bazaka kobonge borepete wana oyo bafi donner wana bon nayaki na cd oyo ya pongo boclair eza nzembo ezaka kati ya nalingi borepete yango awa ya congolais ko komone frère mais fait disait ba congolais bino bwana sango na bino bato boyako ya na bato babota ma bino bokoma kaka bato bo changer poso te babina bato ba congolais boza banani bino na makamuna e boza banani ndembo na sura kati so bo répéter apesa na kanda penze mais bo yeko la ka ba pana ngo ngakutu na nzembo nzambe boye ba pana ngo yebite ya solo wana tamaka bapa yo nzembo ba fido ne ba yo na grave za wana bango ya mindele oyebelaki yango ndenge nini obotamaka nango nakamwe bakongole bakongole nyonso bayebi yango bana wana bayawa bayokaka lingala belge na poso te nakintoki belge soki bokufi bamemi bino na kisasa belge bakundi bino te bakundi bino lisusu ngakutu nayoki yango ntina france kuna baoteka ngo na jbk na ezoteka makutu koleka bato nyonso baza nango na bandako bana nyonso mike bazoyeba bate bazala kati kaka yo mamutu maboye nde oyebango te bakamaradi wana nde baoyebango te engagez-vous kitoko azoyimba bien azoyimba bien mpenza surtout nzembo eza wana mpenza na so barepekte yango ozalina soki osalinga mo baluku wana oyebi kasi baluku wana kasi yo moto ozobebisaka ye mpe mama bilongo lelongo kona yakala komona ta babilamba babumupolele akotambola bilamba mikuse ndenge yo ozolaki yakala azolanda makambo na yo te ozomona ngo malamu natelemi avec votre permission ya bino nyonso parce que nazali mokolo ndako naza koyamba bino libota na nga mobimba ezali na sengo mingi ya koyamba bino pour la première fois bokilo obutaki merci mingi tokoumela mingi te ngai papa ya lipati eza ngai o wana mama ya lipati oyo awa pembeni na ngai wenge semeki na ngai mama leki ya lipati merci mingi na ndenge boye libota mobimba remercier bino botiki baengagement na bino mosusu mpona koya komilakisa awa
tu peux partager verre. Et sengo. Après partage verre, tu peux kende na kachandako. Moi, et là, quand tu bongisa qui peut ezali. Pendant ce temps, tu peux kabolali solo pe malamoko poto ye bana davantage, n'est-ce pas, Bokilo? Oui. Voilà. Alors, na kosenga na moko na kati na biso, donc tozali awa azwa verre na ye. Alors, à la santé de tout le monde, na essayé de biso. Par contre, papa, c'est moi qui vous remercie, Nakei Bosalinga. Celui-ci, c'est mon ami, na maman marraine. Hier, je m'excuse, na ebiete. Koya na nga wa papa na asiri ezali hasard te. Nga na kutanaki na lipati na poto. Na lobaki ko soira ka entre biso te. Fona ya na kutana bino pona likambo ya libala. Yango lokola naza toujours na marraine, ye mtazo conduire nga. Donc tout est passé na ye. Si na ndenge tokoya pona na pesa makambo nyonso bino mokolo. OK. C'est ça. Oh, Didi, maman dit que c'est Péliarana, non? Abenge Kinit. Na bengi parce que lipati atindaki biloko ya yo kado yango yatindelaki yo. Mais pesa de malasi. Oui, papa. Yaka mami. Oui. Pesa ya Simba. Lipati mutatindi. Ah bon? Biloko ezokamusa ngai kaka eleka kaka nyonso epai na yo ekoboya directement epai na ngai te saba nsima eloko okoli mwana moto atindi ça va ok. Dudu nazokamwa remerciement na ngai nazokamwa mingi ndenge ozolobela boye. Eza likambo ya discussion te. nazodiscute te me nalobi ndenge likambo ezali et c'est tout. Eza constat osali me konganga te bapaya baza papa. Ça va. Oui, allô? Ah, Lipati. Ah bon, V12. Ah bon? Ça va. eza mabe te. Alors, il faut yebaka ke tata ya mwana ezali ngai aya kokota ma signification ya marraine. pourquoi mwana akoki kotinda ngai directement epai na ngai te faut lega toujours kaka epai na ye nazomona balettre yango eza sabatika naningi komona yango pete signification ya marraine te ti lelo oyo yo moto okotala ngo sebele ngo olakisi ngai eza nini mwana te mobimba bagisement mpe ezalaka boye te ça va et plus toujours. Ouais, Nazana, bah, maman, vraiment, bah, Yambinga est très bien, Naza très à l'aise, na marraine. Vraiment, tout garder contact, Gana, bah, Bingo, pour y bah, situation, ma campagne est Tala, fais ceci. Au Benga, monsieur Jibeli, mon conserva Zombo na Hollande. Hein? Na moi, c'est madame Ouete, bah, Pessombongo, sur aujourd'hui, oui, côté de l'anga, hein, na agence express, licence express chez Nanugonda. Et puis tu téléphones à ton ami, hein, Betty Kindoki. Hein? Moi, na ya maman, papa Bonan à Londres. Yebisa ye ba photo, na zoa qui pas ya Brinchinganga. J'ai vu la photo. Ça va, merci. Bon, n'a pas ce papa. Qui bosse, Mami Moussamba. Pesa un beauté. Nan, Freddy Doublef. Pesa ba mon beauté. Tana sona ba ngozat na pas son papa. C'est bon, merci. Allô, oui, maman. Oui, tout le monde est mobile. Oui.
Tout ça, maman, ça va. Situation, donc, harmonie pendant qui toque pendant la famille. Maman, n'a rien à bosser. Tala. Ce qui a yé, pas nani. Louise, quoi, n'a mon bain soleil. Oui, bana sur de Hollande, quoi. Le bana bango, bilambo, batindaki, ya tayo, bateki sakawana, kaka yango wana. Alors, nani bayaki te gypsy mboyo na mami kalume me fuyi te biso soki mobali na awuti awa na Kinshasa baye kuna lera oya kuna nde bobengisi bango te takweba bato Irlande na Gérard Kikunda. Oui, non napesi maman, elle est là, dis chérie ma. Oui, allô mon bébé. Ça va chérie? Nazo esengo makasi te tala kaka ajokendaki lelo na mwana kaka mobala ya kobima wa bala o. Nasepeli makasi. Justement coller yango eza anase. Félicitations ma fille. Ba félicitations ebele na ndenge o. Yo ki me papa lo. C'est pas comme moi. Ah bosalaki. Maman Leki. Non, c'est une beauté. Ah bon? Parce que ça l'ombre bien qui yo. Oh, moi ça doit être Cassandra. Si faut tirer le cadeau, et pour la fête de mariage, je vous ai la somme. Oh, mais le quoi ange. Je peux mettre à Zangaté, après vous allez ma belle so ko yo Bali. Je peux mettre à Zangaté ou à Londres. Ah na passé tantine chance Karine mon tantine et a changé comme la combo a chance Wenge chance quoi kasi chance Wenge maman na poni yo Nicolo en tout cas na sepeli mingi menga to resola te ben ngata lobi na tongo na passé au mobile moi. Félicitations, Ming. On a dit que c'est une femme. Chance. Chérie, surtout n'oubliez pas. C'est bon, chérie. Comme ça, le reste est tout à la cima. Et longa pas à déranger. C'est bon, merci. Ciao, maman. Bon, papa. Natelemi lisusu pona tolo mwawa tokende cadre mususu. J'aurais préféré que camarade Angaï m'abuse, m'apika, bambongo, azala. Tu qu'est-ce que la papa? Ouais, t'es n'a pas mingi t'es. Hein? Azala mbushimai. Azala kana cadre musala. Tu qu'est yo zariawa? Mona yi. Tu qu'est au monde était c'est pas si grave. Mais nous allons récupérer la situation. Alors, Karina habite à la porte. Enseigne bino. Nani kuna? Donc nous kabola moi chakula buke afin que pas le but chakula. Maman, tu passes devant, tu accueilles ton kilo, non? Chantal Moupalou. Oui, nous si ton verre est plein, tu l'amènes. C'est ça la même milo. C'est ma lettre. Papa. Papa. Bon sanité. ozoluka ye mpona nini? nga na fiancé na ye nana biso tokutana bon okokutana me aza na tour du sale ozela ye akoya mami kende obenga ye ke baza koluka ye kuna na réception. Bon, comme ça okende ofanda kuna mpo ozela ye. Merci. wana mobali na ngai ye ngana ozeleka soki aye po tosola bien omonika ndenge ezali mbali ça va. Bonjour chérie. Ça va? Et na biso moko. Ça va? Oui.
Viens prendre ça. Ça va, chérie? Oui, ça va bien. Tala, fiche que maman a dans la souka kuna. Hein? On peut essayer qui sont à commun, on a été blessé comme. Bon, qui bien quand même. Quand malé béka quand même. On y a aussi expliquer biso. Les Hollandais, nous travaillons en bien tête dans l'école. Faut expliquer biso ka ku. Bon, comment on y besoin comprendre que? Ah, ba cours hein? Et bah Kerry, cardiologie. Ah bon? Ah, faut comprendre en hôtel, faut lui expliquer biso en chéri. Ça va, on expliquer bien après. Si que le binde Nico, marambani bela squeeze ande. Oui, ça tombe bien, comme bien moi bouillé. Il y a qui tout sur la tête reposée. Donc, il faut que nous ayons des tout sur la bouillé. Les bandes, ce n'est pas bien. Hein, bijou? En tout cas, Yaya, moi écoute le bamingi zate, mingi. C'est vrai. Dans la caca, bah tu n'as pas de balana. Yaya mona. Boma bango eyinda. Ezali bala moko elenda. Ah, Yaya yusu ibakaka. Donc, c'est l'âme de la de Bandango. Na mon kabiso ba tozo banda on debiso bibale donc moyen te vraiment. Donc faut pas passer la première belé ou benga batu pas passer la penser belé. Non, on a lettre on a tout ça juste prise de contact entre parents yo tout sur quand même peu ça ngai position après ça ngai c'est ma parents hein. Moi dit ngala zana ngai nyama bien. Na zio na zamba funa oleo na mboka quand même. Na boy na bona zo na mukili na geleo na zamba. Faut te inviter ba te belé, faut inviter mimi à Congo yo yebi kaka faut ça bien on a grand c'est propre. Pas de problème chérie hein. Bogezo moi c'est na cafétéria. On mes affiches. Merci Babino. OK. J'espère que tu es à Bango. Tu es à Bango. On a évité. On a dit que ça va bien. On a fait na Bango. Évité de se faire dans banga mandé. Quand tu vas sur la porte de son. Ya coco. Voilà. On ne te servi pas. Betidia, Baba na des alaka ba suki la kala 4 pas escroc tout ça. Amour académique. Amour macho. Ah, peut tout le monde combien avant la vie tout le monde avait le marambo. Le charme on a mis. Attention mettre là balo na nyoso zo ki on kota ki on. Ouais, na kota ki nyoso nyoso kota ki. Bah c'est plein non vraiment. Mais mon boy elle a un problème à choterie hein. Yambongena tia skoto koka. Non tia koka. Na kamo na boko boni su zo ngima masanga. Yo to tike ma masanga. Mon cher, stage le cas bien. Ah oui, stage le cas bien hein. Très bien vraiment. Toujours en Galema. Oui, on a ça toujours. Non, ça on a loin de gens Galema. Comment on a opportunité qui m'ont fait ah. Le nord mokende. Tout le monde est en Galema soir dans ma campagne. Et au coup d'un qui n'a docteur Letando. Ouais, au coup d'un né. Vous allez le bien la clinique. Ouais. Ça n'est bien. Oui, ça n'est bien. Mais ma pauvre frère, besoin de la biso ma belle, en fait, dans qui n'a problème il y a anatomie humaine. Sur problème il y a crâne. Donc on a ça s'en sortir pour na os ezakana ah os dîner. Oui, os dîner. Donc il y a des compliqués. Oui, il y a un peu compliqué. Bon, ouais, donc c'est tout le mois tout qui n'a ndaku. On a pris ce syllabus. Ah oui. Autant en bien. À votre santé. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, j'avais fait un moment bien et je voudrais que ça n'en dégoûte. On a dit awa le même jour. Oui. Est-ce qu'il y a raison, madame? Attends, Yomoko. Problème où est-il kuna, où est-il pa, où est-il awa? Yomoko yebi ba raisonnement ya malasi. La manière na ezaka toujours kaka bien te envers ngai. Tout ce que vous faites ya bana mi balé o tcha esika moko. Bon awa nga pe nazanga katalpango. Manière ya malasi. Comportement na yoto le pango za monene, c'est moi l'homme qui décide. Lobi, ça se fera le même jour.
toujours makambo mosusu ifo toyokanaka mpe Non, non. tokokozala te bato mpe bapaya basi baye na se bongo soki olinga todiscutaka papa On va pas discuter aujourd'hui. mais alors après, malamu toyokanaka debi yango oyo on va bato s'entendre basi baye après. tofanda tosolola na bango comme ça makambo wana etali bafeti wana ou alors me Ok, bokosala ok. sangai Entendu, entendu. On va voir ça. otika badiscussion bato bayaki kala bapaya bafandi baozela Ok, ok, ça va. On vient. baumela te Basela biso. bazela tozoya Donc, tokosola yango après. mais mpo nini yo olingaka kaka bato baza na se bongo nga nabebisa kaka inere na nga Bon, ok, ça va. lokola olingi kende kasi yo moko osala makambo Ok, vous arrêtez. Ça va. Nicole, Awa, les petits kuna. Ok, ça va. Pas de problème. Ça va? match nakokota su stade te nalapi stade mabe baya babetanga una mabe. Ah, salut, bonjour, bonjour. Hein. Coco! Bonjour. Donne. Non, non, toi tu viens à côté de moi, maman. Mets-toi là, ici. Ici, c'est bon. Soyez à l'aise. Oh là là. Soyez à l'aise. Allez, asseyez-vous. Merci. Bien. Maintenant, allons vite en besogne, n'est-ce pas? C'est bon. En fait, Yoraki, message, Botindaki. Hein? C'est pourquoi nous nous sommes préparés à vous recevoir. Donc, soyez les bienvenus. Voilà. Ah, bon, papa, en tout cas, mes sengoya mingi na ndenge boyambi biso. Donc, ti ndenge boyoka message de toye awa, donc muninga na biso yeyo, aza finaliste na médecine. Bon, biso ozoi moi retard, moi moukier, mais biso nyonso toza niveau moko. Bon, qu'importe, hein? Mais votre chance viendra, n'est-ce pas? Merci. Chance, regarde. Mais dis-moi, Nicole, wapi Bijou? Papa, Bijou azali, mais akoya na retard. Oui, mais le retard est déjà là. Le retard est consommé. Bon, on vous écoute. Ouais. Bon, papa, papa eloko mingi toyebi awa ndeko na biso mbonge asepelaki na ndeko na biso ya mwasi a partir ya université omoni ke papa mwasi bazwaka ye bongo te yango omoni ke esengaki ke toya tokuta na bino toyeba soki ndenge nini bosalaka kwa mpo tomeka koya mpe na famille nyonso na papa na mama mpe ya kote na ye mpo bokutana. D'accord. C'est un premier contact? Ouais, le reste va venir. Ouais. Allez. Bandi papa soboza pe na question autour na ye moko. Voilà, et voilà, voilà. On a parlé du loup. Non, c'est la louve. Je m'excuse. Coco, à toi. Coco, quitte Marco. Allez, Razia. T'as Bijou est retard. Continue les salutations et puis viens t'asseoir. Vite, on a déjà démarré. Plastique, nasani. Yaya, on est là. Y'a matinée zate. Matinée zate au kabulaka faire mon ngongi. Ngongi on met la coca. Le faire au coca. Oui, mais présentation, si c'était. C'est-à-dire que je voulais savoir, d'abord, je vois que ce sont des amis. Et puis, il y a papa. La famille est ici aussi. Et Kinshasa, il y a pas de rôle, n'est-ce pas? Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, maman. En tout cas, naza na sengo mingi na ndenge boyambi biso na bokoti na biso awa parce que nazaroya nazaki kobanga andi mérité beaucoup ki koyamba biso bien boy ouais ndenge ndeko alobi akati mama zala soute mama si akufa nazaka na papa mais avant da mingi na intérieur pour agasala babisane kuna donc moi oloba mingi zate naza na sengo kaka nalingi bena Nicole azala yanga nalingaka ati tosuka na entre biso na biso kuna na institut parce que ezali lokola balobana na monoko ya mboka biso bi soki ozwi nyama na zamba fo olia na mboka donisi yanga na ye tobandi kuna toyango liboso na bino alors ngana nde baninga babino aza finaliste en plus naosala stage na polyclinique moko ya na ma campagne kotoyo donc c'est ça mais eloko nalingaki vraiment naya parce que nazwaka mwa facture na bino nayeba ndenge bosalaka papa pour la ligne souté et où là. Ok. Bon, avant que maman n'anga ait topé sur réponse, levez le verre et on la descend. Les retardataires, c'est comme ça, hein.
Si pas aujourd'hui, parce que maman, il faut que tu aies côté à maman, Banoko, maman Kulutu, maman Leki, il faut un contact na bande konangai. Donc pour que nous puissions préparer les 2 factures pour Zango dans 2 jours, dans 3 ou 4 jours. Bon, je crois que l'essentiel est dit. Dans mon ibino, nous allons faire quelques poses de photos quelque part. Tout à l'heure, après le repas, je préfère que Nicole, Bijou, prenez vos hommes et amenez-les. Hein? Yakoko. Tchakula. Yakoko. Vite. Table. Ok. Et amenez vos verres, hein? Allez, soyez à l'aise. Voilà. Allez, tout à l'heure, on vous rejoint. Hein? Coco, conduis les gens d'abord. Très beau, hein? Un choix bien, mais quand ils ont les bandatés, hein? Il faut faire aussi attention. On verra. Ok, mais ma décision l'autre fois, votre Lawana reste, hein? Nicole et Lipati, le même jour, la cérémonie. Coco, où est ma bière? Ma décision reste telle. Tu as entendu? Présent, Pat. Bière, tu vois. Oui, Yanga, ils allaient qui parler. Ils n'avaient pas papa à la maison. Bon, ça va, ça va. Bon, Doudou, tu vas aller à c'est convenu, tu as une maintenant, tu as une ok? Ok. L'autorité ici, c'est moi. toza biso nyonso mitema na pio tosala mwana feti malamu ezali esengo na biso nyonso nde mwana azwi libala boye baseba mosusu babala bango basalela bango feti te mobali na ndenge ye moko aye boye foto oyo basoyi bino combien boza na bainvité kuna baza combien nga mpe nayebisa bino ya mingo ya bainvité yo mpe mobali nyonso mpe aza bainvité combien je ne sais pas. Justement, il a recommandé qu'il ait mingi amiza yango maman nako remercier na liboso puisque merci balimba ngote nako jamais ingrate pona yo ndenge mwana bali pona ba préparatif à fête papa utatuna ngai soki yo ningengo ezala apa na yo toto sala ngo kuna pa na biso omoni pona nga na préférer mieux que ezala kuna pa mbali na yo parce que ina boy ba polémique tout à fait bon pour nga na ça problème te musanga na sala ki yangona j'aimerais mieux que tout le monde mon andeni nga na sali parce ba monité comme je t'aime bien tout ça le pas mbali na yo bon na ça déjà liste awa tous en a 25 invités yo ya biso surtout te tout si to yokani maman toi na 25 invités écoute tous a cousin na biso mo pe azuta Canada, Jean-Paul Arsène Matondo, un pasteur, hein, Aouya. Il y a un qui donc la camarade 5, donc on a commis 30. Pour moi, il faut que les vraiment restreinte, ils se battent bien, surtout ton ici en haut bateau et aux ala bien été. Bon, pour prévoir tout pour la cuisine, pour la bon, pour prévoir mine. Pour la bon. Nga na za problème te nga nde mutu na zo charge nyonso wana papa ne mo pa zo ndamu eza tout ça ka cotisation na nini eza question posée nga yango nga pe na répondre comment répondre nga lokwa kanda non chérie non ki ko répondre na kanda te fa siko likambo eza maman likambo générage à fête hein pour lui que mwana ya mbanda na nga wana bolingo azuba Oso zobala pasi niza na note. Bon ba sengisa fete sika moko atayo moko. Ilo ni zobanga parce que fete ali pati. Bato ba yebana bakuzala. Lokwa bete mundele bakuzala. Zo mona fete waneza fete moko ya liseki te o mwana bali. Mwana o ya alinga. Mais non. Ngana invité ba invité pa mbate ilo ni obanga.
se fêter aux amis aux ala la présence à moi soit indisposée à ma casse tika na suite mo so bazwa na kono bena ma papa kumana ti ayo zo binga mozua oui binga okazua Allô? Alinga? Mama Bele. Ah, Mama Bele. Neni? Embe ya ndi makamuni nazoyoka kuna. Makama batolo lista ngo sandenge nini? Mosantu. Likapende zo sirika ka pona makambo. Olobi ya nani ya liste. Oh ya facture pardon. Ah. Bonge sala nini? Mama nalobi Mama fait 12 ans na mbongo mingi. Bonge sala. Mais bobongisa pena po ata bino moko ezalaka te makambo ozosala wana. Twa liste ndenge nini? Iloko nyo otumbukiza kuna wana. Mosantu. Bozana malasi wana? Na passé au malasi. Oui, allô? Ezanga mama. Sengo na yo muto balisite. Oh. Bongo eloko nini zano yo tomboka aboye. Okomomela na pema. Bongo toi lisonyo esala nini? Mais yaza marraine. Bazo honoré kaka te mama. Te likambo ya Bible eza wana na kati te. Ezaka likambo oyo ya ko reconnaître na bolamu oyo asali. Nini nazobanga po makambo ozosala eza malamu te ata yo moko. Tobongisaka expliquer bango te. Expliquer ka ba comprendre. Esa nini yango? Yo po tomboka nde mabe. Eza ndengo ya 3 listes nga mo ilo mo mabe za wana te. Bon, ngana yebi ke bokobongisa po ngana nazokoka te. Nazomona ndenge nini nakobanda ko expliquer nani lipatili kabango tina bokilo na obanda ko expliquer bango ndenge makamba 3 listes. Et 3e liste wana esalaka te ata bino moko. En tout cas boluka solution pona ngana ozela bino boluka solution. Yebisa linga Roger Schengen. Schengen wa camarade ya don azoya. Bolobani na kotindela bile mwa biloko mukeba ba fantaisie pona fête. Na kotindela ye. Soki na yete na mer kabishi. Merci. Bon, merci. Na obenga bino muko mususu. Na c'est la suite bien. Elo nini babeza wana kwa mazotomboka. Ngala ebite. Faut baisser la tout. Mais quand même. Bon, ça va. C'est la raison là. Opesanga mbongo wana kena kena suma biloko na chambre fatu ve. Ubi oya uzwanga na tongo to okesta basha. Ozo benga. Obenga na tongo. Exactement sur la benga na 6h du matin au yambate, avoyamba no téléphone. Zana no connexion no ba air bani. Sur le ba air ni mama. Bon, téléphone ko uza ezali ko la table nga na cuisine. Et ko uza ezali na chambre. Ngana za mwana muke. Yo comme ça ngai comme ça comment. Maman. Donc téléphone sur le lika mona lengal na zuna mais yo ayari susu kuyibawa sukia vimbi dikumute balubandenga ite naza kumuna mpasi mwana kusadi sanga sadi te kasi kuyiba kaka mosi
lulu bakatende kuyi Bon. tata sia ukilitata kasi mpasi malali Isso bem tata. Este monsieur de sobela foi il fallait pas faire la bilanga. Zo olobi ozolo comme Congo parce que gumba mali susu. esa sabo sokina sari tena kulia ndenge nini tata nayo kuna bantaba bazakubuta atakukamata mukutende mndekunanga kamata montaba mukubedi sunsudia ilokute nasakumuna mpasi ngayo mukutata mwete tata nanga muntu akusadisa bisazali tebina nyonso bukena kisasa buvuandi buyaka tata lukulu yebu isingana sepeli wese kuna muntu akutukila ngampi azate siedizela zila tukamata kanzi tata nayo akenda kina fele mile Akena na ferme. bantusu nyonso awa tuzani na ilangachi savonde mesu na bangu ibela katata ke kupesa bangu vaccine me nguru wana mususu mandumba na pesa ko babuti abuti tata na yakpesi nga ilokute Bon, ça va. zila tata siedi tukenda uyelinga sukadi Na elio sukali na midi upesa tata na yozala kama buku milali savonde akukamata nyonso abumbi ye awa bana jeni pinyonso abari ya karti yawe na kupata kukamata madinga kaye savonde aguna na kaka bikula za mtu alelo Mama Mantange, dokotala yet. Uleki fieli bulubaka, kapazila na pesa kiti. Bulubaka, mwana ndikuna ngai. Asa munganga munene. Sawa ni mwana ona sedi yake. Yolando yo. Sala busoba, nataka kuna support mwana dia yipisa mwana. Dokotolo. Sila na mimi da bani kubima nino. Mwana landu kubuta. Kubuta kuna savonde ba yebi landu na kubuta. Uzamu. Tala dokotolo. Kama ta mwana tata. Kuanda tata. Na sina tindi mwana landa tate. Upaya munena yilingana ndako akudia nini ngaimawa. Dokotolo sila na tata na yoya. Sabo. Asadi na bangulu nazana kanda ya tata na yo abumi bangulu akekutekila basangu ngana yelite Waza problème bilo mibalele gina koluta. kama mbuka utatu za kumuna songi Yaso. ibuna ngana yeba ndengene tata na yo akekuteka bangulu usaga ne buni kilasi siri tata dukutulo Classe na komi wana na suka. Na aussi sambulo. Mais nazo faire déjà stage na po clinique moko bo. Na kichasa kaka. mikulu naza kusambila ndina bila upele ngai savonde mama na mansanga kuluba mwana ende kuna inde yepizadi firmi ngana za kusambila mikulu nde na bela makasi kamisa yupele ngai bangu mpi munoko bakanga Lokumu noko lingi obela poza lokuba sala opération bona za lokumu. baleki munoko balingi kuluba yaka mama yaka Mama naza. mama na yakinde kikutuka mai na nkelo Baboti na mbali. Tulo ya buti na monani mubadi moko akatila kwa basango banzete. Tata landu kubuta uza kulela nini ko savona zana mabela kupesa uza kumuna ndena za dina yo Agile suposa mama na yeke. savona nasala nini mama na yake kutuka mai na nkelo Mais il faut tika kina mwana hii. Yo tika na mwana pona. zila kudila te nuku dokotolo ye uza kumuna nuku dokotolo nuku na yo dokotolo asa kulinga nini ko savo kende pe savo sokudingo kende ukenda batale udenda mboka mobimba balula yo tala lobi na ina basapantu kia ilongi ya tata na ye penza tata na ye savo mwana lubi deja biloko yilinga yukukangi loko te sonso Pas même 20 minutes. Tata kasi uvunda. Pesa kiti msusu. Na kama tana no biloko da kotisa tata na yazala ka muntu akufiansi tena biloko. Mais là tata mosiana zana lettre mo sakuna. Akoko. Si bele ye papa. Tezona ogo. Weli ndeleni. Na kitili ala nzana bino la kwa baba ndete bele wa.
Ngembo. Muku avua ndao. Bundi tena sakosi te sonzo bundi. Oh. Mutima na isa kakao. Ali muku na yeri tata lelo budi ya mfumbo eh? C'est bon, là, on peut caler un bon capot. Nakena we tata na yo confiance muke na mbuvu. Nalambila yo mfumbwa na tumba dikaya abu na zabuya. Papa, bonne semaine. Alors, ça va? Oui, ça va. Oui, ça va. Ngai nakana bien. Lakini ferme kuna pongulu moko. Asa kuna moko munene lolo. Non, mais ngata tamo sa ebisinga OK ko vacciner ba soso. Oui, nakana ko vacciner bango. Après ngulu ya munene wana kwa bote kalore. Kote ki 12. Angulu tamo sa lobi wana. Isolé ko bango masaka suka botiko. Fali ya mwana moko. Aliaki deja moko moni ya linga ya shami balenga bidaza rana le kara na isolé na. Bino le bien. Ah, c'est ça bien. Bon maman le casa. Ça c'est une longue histoire. Hein? Moi si wana bonge, basi wana mta confiance bien. Donc hier alinga tambola na mutu na ngai vanda na mutu na ngai. Ce n'est pas normal. Mabelo na somba ki na mbongo na ngai. Bingi tata na za chef coutumier mais na pesa ki mbongo na ngai. Et elle a ko tambola na mutu na ngai te. Na biko kangble kono kene malgré que tu as parti moko mais tata na za kuna awa ya mabele ya ngai yawo. Ça y était. Alors, finalement papa yo kokola na yote. Olingo changer basa tout moment pourquoi? Hein? C'est quoi comme boyo ko lukaso mo se mususo bala? Finalement yo zokenda. Moi on a mon kolo bonheur, on a raso bali le lobby. Po bali nanu te. Non. Même Bible le bien hein. Moi mon bali ya mokonzi ya ndako, c'est tout. Il n'y a même pas d'adjoint. La femme n'est pas d'adjoint. C'est clair. Alors, c'est moi le chef ici. Ah bon? Vous c'est le droit à ouate. OK, ça là ndemo teme nazo tinda yo mais etalinga te wo kokuta on a basi muso kokuta simeza problème nga. Ouais, les vie privée à papa et bon, ça c'est le. OK, na continue na vie privée mais celui le passé etala ka ngai passe. Ngai ngana kene wa j'ai déjà 58 ans que ne bote ne bantu kene pas. D'accord. Mbungi wana ezeni vie privée à papa, ça nous regarde vraiment. Na kuta na vie privée na ote mais celui passe yeux ekotala ka ngai passe wana. Ekotala bato na zolanda la mali etala toujours ngai. Ngana ndio tunabesia bana ngai. OK, ça va. Totika la maso wana bana ko ngana yina. Non, papa ele opene na eli mingi awa pona mona yo. Na tata mwasi po to solo. Na yobi kane na nga terminal yango. Termine cette année? Ouais ouais. Cette année oyo. Bon, nazaki na fille na hamo kule de fana e copine nanga. Il s'appelle Nicole. On a monté dans sa classe. C'est mieux vaut mieux nakende tobala ye po nazala bien quand même parce que moni ba étudiant na ba étudiant to baso balingana babala na kate ba tali boso ba bala vraiment ezangai étudiant liboso na bala étudiante. Alors donc en bref du fiancé si ouais. Donc ata fiancé na sens ni parce que to kende na baninga nanga e pa na bango ko sola na ba parents na ye en tout cas de sola qui bien na meki expliquer bango pe pour na kene papa le kasala kate jour amour. Na ke pona papa le ki asate babi papa le 2 jours ngala nanda pour tina c'est lettre mon article na c'est rapport. Na meko la netina imprimerie na ye. Na comme imprimerie ko docteur mutuna musasu kan tuani soki na yo kutu mikolo pa zola teo asoki mo moko soki ya mundumba moko soki ba bazo tambuse mutu alors. Na mo ndio na sala sulu te na soki ba ninga na ba accompagner ngati et pas ya ba belle famille wana. Solo na ba parents na ye. Na ndio na sala ba parents na linga comme na zo pa na yo. Bapesanga lettre ndenge bon basalaka nde basalaka na bapartir tout ça bamekose elanga bapesinga ona mimi mpo na opesa omona oyo nde oyibi makambo wali bala ndenge ezala yo nde bala vanga papa lettre yango bapesenga yango mais baza nango famille moko bien papa entre bayambaki nga bien vraiment bayambaki nga bien. Mais oui, donc c'est déjà liste. Ouais. Je suis déjà période hein. Ouais. Na sala kinyo soka pour la ligne tout bandela rasu tout ça va près tout ça na fenge mo farti na so mbala moko to ke mbala moko papa. Omoni mbonge, ata na famille hein. Ata ko shaba zala kité. Vieux Fedos Azali, Georges Azali, vieux Fedos bena akbene ko tonga ngai partout qui ça mo bibi. Ngam na zo kabla famille. Ngam kabla ka famille te. Biloko aboye il faut intéresser ba vieux.
vieux Fédo c'est très important ya ako kozanga te papa Fédo ça moi non papa Fédo ça na ba non sentiment azali ngana zana gishasi uzana village yebi maman dimanche passé ya ki faire ma wabuki pondo wa azongi na ebité leso yaki na Nicolo kaka bango na ba joli so ba to ngai partout ba ilo ba to ngai partout pour ngai mutu nazuka bala famille ngana kabuli famille te na lobi papa yo botinga no kufite pourquoi ngo kotinga na papa ndeko na yo osala likamundi yo kufa osala bomo iboko kotela makambo ya bakotimi na bino tout ça c'est quoi ça faut pas oser dire ça koloba kango pas bango basalite we baka non yo ndamu na bota yo batata no ya pire tata no bango wana yo nde pire papa vieux Fédo si wana ba joli wana bango wana swinga na zata mona bisance eza bango soko kufande ça va mais comme kufa toza bomo yo ndosala ngo mais na zara kana joncha satenga ingana za faire mais c'est le kambu ya mbango eza bango faut les intéresser je ne suis pas d'accord avec ce langage là sabu masuru ni nguza kusula kuleta umila ko ya zela na nwaze boya bonge miri kinyotu na munizali yangai na kamata ya bino na papa bokabola yali yatingiri na yapisa kinani na kupesa te sikoyo pesa te iloku te $800 tata na mama oui Yo banga. C'est quoi au date ni? Date c'était le 12. Le 12. Ouais. C'est moi. Ouais. De nous ça bourré. Lobingana bino. On fait la route ensemble. Bala na mwana makambo teme. Na sala nini yo? Na odingana ko décevoir fait 12 te hein. Ozo babango te. Bon. Ngana ko décevoir fait 12 te. Moni. Na yibo décevoir yo te. Ninge bolingani na bino. Bolingani. Pona yo ki mkona mama bela soro ba ondenge nini wana basali ba 3 liste te ezalaka nango. Po moni batu na batu basana famille na bango batu na basana coutume na bango. Komoni? So abi 3 liste, c'est 3 liste. Yo ndimi mama 3 liste wana. Kasi bongo na iko zombongo kuna nini? Kuna ndimi yango te. Moi plutôt qu'on encourager les mâles. Encourager les mâles. Famille ngapi wana bazo l'extra. Moi yonga toujours maloko sauter. Ba comment osala makambo. Ba oteka mwana. Kasi bango soki bateki yo. Biso tozana idée ya kosomba yo, tozana idée nde ya kobala yo. Omoni? Veduzi wana solela mama tinda mbongo ngana sala nini? Ngana mona ifana na landa na ngai na Kishasa. Ndabaka pona makambo tozana. Landa inga moko tunasina rataki deja fisa ah. Oh mama Rid. Landa ko partout. Ouais. Tika uninga nde. Mpota bino. Mama. Nini? Madam Kabino nazako lukayo. Ozolukanga? Zako lukayo. Bongo yelinzelo yo tonzelo. Na yelinzelo yo yango mwana. Ngana zalaki awa na bank te mama. Ngana zako lukayo nazana ma lisolo muke. Ngane mnasana ngo ya munene. Makamba fe 12 wane zotumisa biso kaka. Kasi ngana lingika to prendre se mo pa to sola bien pa. Mama malili ngaki kala kwa na yebi na sola nayo. Makamba fe 12 wana ndenge zalia wana utika utswa mbongo kuna na bank. Natindela ye 2500 euro lisusu parce que kuna bazana 3 liste. 3 liste pour la nini? Mama raka yo mo lo bana open. Mona wa liste na yesi ko mama na ye abatem. Mama ndi bati ya abatem. Asengi ya liste. Pour la nini mama ali bosopo yende mtu ayambi ye, aye mtu Yesu aye. Ça te fait pas. Kanano bakangi mbende loko miso na bino bakabazi bino na ilamba noiro likamponini. Liste ezala kami balé, ezala kami sa tote. Moni ezala kami balé, ezala kami sa. Ndana ndo bina fait 12 agoya bina tindela ye mbongo leri yako zongisela nga mbongo nanga. Yo ko yako tikosala bongo te. Asondela kuna nasala nini mama? Te batia ka liste mi balé. Faut ezala ka liste mi balé. Wana boza ubebisa makambo te. Ngana kotinda ka mbongo. Poto zaki deja na mama bele na sona mama bele azombonya. Ngana isi mama bele ngabite. Na kotinda ka kosala lokuti. Te kasi liste ezaka mi balé. Nano tomoni liste mi santo te. Wana mtu wa banda. Ata mwana koli awa be. Te ko changer te wana boza ubebisa la mwana te. Na yo ka bongo te. Liste kaka mi balé. O yeli ngabite kute. za kukoma sabo ndi yuzala kalukula mwana mwasi sonzo dope ngefeti sonika yo oyaki yo mo lingo bunga te bisi bisu jano asosi imprimer les pays yango wana so yami yo kumbundi mpona nga moko soki mpingai moko kaka mbele tuketa bisu bisakinde tuketu bal impidi kama muneni zadi wana te siko yo jana besoin comme invitation ngai invite na ku invite na
na kati na misala mpo nayambaki bato mpo baza kosala bacommande na bango ya bainvitation bato bauti hollande nani personnellement ojibile mokonzi ya bazombo donc ye mokonzi ya bazombo na hollande na hollande likambo munene kuza kuguma nde bulubi te na yo muntu usalaka na mwana na kisasa tata savo nde mwana uyu akendaki na familia mwasi akenda kubala libusu biso nanu tuyeba te tata eske ye akomaka lisusu wana meme koyo kotalanga na imprimerie ayaka nga nazotindele bamaladi azozwa mbongo kuna même pourcentage te izali malamu te tata izali malamu te likambo ya libala savo nde ifali bisu ndi tukenda na mukanda na tata na ye makama nini makama libala na ye ya libala akendaki deja kuna kumuna familia mwasi donc ngai nde nakomi zoba ngai nazalaka na kishasa donc yo ke kuna yo moko se présenter tata na ye ayebi papa ngai nayebaki savo nga na likolo kuna naza kusala bilanga ndi naza kuyuka ntango yayaki na ferme koyebisanga sanga libala na ye nga natuni eske awa ye na liste c'est-à-dire que so osali prédote te papa nasali prédote te nazwi kaka liste mbala moko comme ça nali koderange bato donc oke kuna kose présenter bonga nani te nga naza nani naza papa leki donc omoni nga ntina moko te depuis komi docteur donc ozomona nga ntina moko te nga natunaki ye bien awa ye na liste awa donc nga nakosala prédote papa nasali prédote izali awa ye awa eske papa shaba ye iloko te te natuni ayebisaki bango te mangola ayebi rien ayebi te ilo ayebi rien mangola ayebi tata vwanda na yo izali kolo na yo mbuza na mwasi te ye mbiza na mwasi te bino nyonso izali kaka bongo siko awa tofandeli nini soki bobungisi te mbibomunanga te yaka mama kenge yaka na mfanda bo siko eloko nini tofandeli makambo nyonso ya kubumba makambo nyonso na kati ya famili ya nsunzu ezala ya kubumba j'avais des jours nanda kosolala te nalandi oti na imprimerie soki papa leki oyaki mpe awa na imprimerie te nayaki na imprimerie tuna bagent na yo izali lukulu na bino nsunzu yo kuna na mpusu ilekaki soso na yabutaki maki yisakingande yaya susu abuti maki yokuzutukisa ntaba na yabuti bana abuti bana mibale munu tata mpasi kuna ntime munu ai mpasi kuna ntima tata bon tata mwasi toka quand même parce que tobito bano discuter awa tokozwa solution ya bien te mais ça le fait que loba kasi likambo oyo oza nango siko oyeli invitation loba kaka te comme na ye nango mpona koimprime invitation awa imprimerie na yo nde yango oye nango siko kana ye mpona mona koimprime mosusu buluba malamu nde mbongo mbiza ya kukuka te sanza saba mbongo ya kukukiza tata mwasi kenge yokana tata mwasi savo nde buza komunanga zoba mbongo tata balubi boyende mbongo za ya kukuka te ndambwa mbongo ngana memi na konti nanga 200 francs bukamata napesa bino 200 bukamata yo ndunda na yo lingo bayata na mbongo wana ndunda nyo sika kite tata mpasa pambo za kumuna na ye alinga sasa mfilisi pa tatali kina ye afuta mbongo ngai mpina mema kianga mbongo mimi ngana za lukula yote yo soki dibata na yo abuti za kuluba na yaya na yote ki dibata mimi ngana memi cotisation na zana isengo pour mwana za kubwala alikama ma mbongo ni usangi sasa ya otia na kaka soki busumba veste izaya kukuka te soki pendengi yakanisi dollar buza kuseka ngai mpona sabona sali mutadibuma mutadibuma tata mwasa zadi mutadibuma siko combien de billets bon faut ça la 100 billets 100 billets 100 billets la marque kaka oyo est-ce que yo kendeke pa ba mama no pe ko ndeko tuna soki pe bango est-ce que baza au courant déjà ya zana ndeko mama bango nyonso si bakufa o ya kufa ka alamu zabo wana zala kimwa yeye wana ndumba munene kunaza kusala kama tata mampazi wana mwasi wana mwasi bazali baye sabo soki bayindi ngana bango kukutani kusala mabe so vyuke kubengisa bande kwa mwasi na yo bango basali mna nzoka mama kenge bongo contribution na bango contribution na baba ibo na aussi tuzali na tina nango te ngai mbongo na sana mbongo na ikoki nabumbila yo pesi bongo cotisation simation ko senga mbongo transport sabonde yukanisi ngana yebu kisasa na kuzunga pamba saba uyebi ngapi uyebi agolo bawa kiba bente azaka uloba kaka ndiki ngamuta sabongo mutadiboma za kutubana te kuza kumunanga muntu pamba pona sabonga na buta te so natala na matrisa kubuta oyo lokola bandi koloba bo ti nzela ti akende okoma soki wapi siko awa mariage dans 3 jours dans 3 jours
donc nga sika siko donc il faut nalongola baplaque wana nyonso eza na nini wana na bamachine Entre le fils et le client, le choix est clair, c'est ton fils. Moi, alors, ça n'a rapide parce que invité c'est baïbaki na wana monoko mais tikele ka tena pesa beaucoup de choses ça n'a rapide. Bon. Yo, là tu as moi sina kwa tata ça kena kwa kukunga. Hata kani magele tei, là na ila kwa kuna. Bon. Tala na pompe essence wana zongo kuna na kati nini? Ça va primaire. Na zuzi là. Bon, na kobengo pe même na téléphone hein. Ça va. Landa ye. Tubali. Na lobi boy. Famille na ngai. Ezali na sengo ya kuyamba bino awa na libala ya bana ngai mibale. Nasepeli makasi na famille na nga nyos mobimba. Tokobanda biso na biso tokopesa maloba na chaque famille. Tokobanda na famille ya papa Mbonge. Famille na ye azomwa leloba. Tuye ya kukuka. Po na kosebisa mwana na bango na kati ya événement yo tosali lelo. Ezali libala. Tuzadi tata tuzana mbungu na biso. Papa merci. Bandeko nyonso baye na kati ya fête na biso, merci beaucoup. Merci. Merci kasi tundimi. Azokanisa kilenge. Bon, papa. Nakanisi makambo ya libala ezali makambo ya esengo. Ba discours ezalaka vraiment mingi te. Mais en attendant, donc ça fait mariage coutumier. Bon, est-ce que nous sommes pas bango parce que là comment genzo na biso quelque part wana. Ça va. En attendant les autres peuvent parler. D'accord. Babanga te babukanisa nde tukebuyukana. Mbongo izali. D'accord. Tuyaki na nyoso ya kukuka tata. Nza. Lokola baninga ba puseli mwa mo panzi po bakende kosolola ndenge ya famille. Po to gagner temps, tozokende mbango mbangu po topesa mutu nyonso mwa tango ya kosepela penza. Tokosenga famille ya papa V12 ceux qui bazali prêt o na o balengelaki ba sala yango. Vous êtes prêts? Oui, ça va. Bon, enveloppe izali wapi? Seno izali awo sikumona ngote. Kuna bilamba ya mama tampi soki koki te tukubakisa. Nani? Asali. Yaye munu mama dana sonzo. Sina na route. Yebisenga mwana wana fanya mwana. Sonzo. Usakumusana tunakamwinza kuba. Il faut qu'il y ait précision. Vous confondez tata munu boyko. Yamula muzoba songa. Yamula muzoba. Savonde naza kuyoka, naza kukomplande, tema kamuni naza kuluba ko sonzo. Bon, nani na kati ya famille yo. Basaba na boni ya basi. Mwana ya mama wana baza kulakisa. Oyo lingo bana. Wapi? Mama na ye. Ya munu muntu fidi ya munu muntu fidi za sonzo. Na ilungi na yukaka yuzalaka. Uzalaka lukula muntu amalamu kasi makambo amapesonzo. Munu nsoni mama. Yo zongana. Zongana. Savondo kuluba na ngani. Problème ni ba. Vas-y. Yangana. Pardon. Excusez 2 minutes là. Linga kanazala turdio na kumanani songo. Savonde. Tata nzali. Mama. Qu'est-ce que je vois ici? Qu'est-ce que je vois ici? Si on est comme ça, il faut comprendre ça c'est qui? Oui, c'est Mwana problème. Mwana wapi? Siko lingo lo si mwana wana mangola yebi ete.
Tanko ngana yibiyete banga yibiyete mangola yibiyete Safo sonzo mwana oyo ayiko bala ya mbala mais c'est ya oyo yaki na ferme ko yebisanga mwana linga bala neye umone bisuna yo zila na sonza za kumuna yo mpamba savonde mama yuza mamu kusa yo pe kutuna yebiyote uza mamu kusa est-ce que yo yebisanga ke yuza kana mwana mbala soni za kuyukate yayo yakuba mwana teka bota make yo yebisekinga yebise mwana zobala siku mwana ngwa zobala wapi siko bandeko na bandeko siko ba umone ndengu bandi kulenga Safunde. Si vous passez par des maris, je vais te porter plainte. On portera une plainte. Uza kuchapi muna kwa wasi. Sabo tukubimisa baby tumba wa feti pisila. Uza kumuna ndesuko sama tama minene. Tutukenda sonzo, tukambu kigante, sote tukustaka na baby. Kanda suga l'équipe mingi. Bon, papa. Vous excusez Bissot vraiment. Je n'ai pas de soucis où il est où il s'est awa. Et yeli bino? Et yeli Bissot. Pas quoi Bissot. Donc baké. Baji makamo yele bango awa. Mais nani wana yena sango leo tuzana makamba malamu awa. Papa. Ah, na kaka na leli yo yai. Wega pandi da wenji. Wega pa ayi. Oh. Da wenji, da we wahashi. Wahashi. Muke tigi na kese dia ka fe. Wahashi. Muke me kwela samunike. Sava. Ayi manana. Bon. Lokola bango baninga na biso bazana mwa situation mo wayo kwela bango na yibite soki ba yibise bango na téléphone ba ko yibise biso sima ba se retirer moi mbokeli susu problème ni susu oui ça on va quand même parents noter problème ni na monsieur comme on va tembaki ni bilo kongo te bango batembaki na yibite ba benga ko ba bisa bilo ko te sola ba on a mpanzi kuna ke ba yibisi bilo ko te ba ba yibisi lo ko te bosko yo so mo te que ça ne va pas ici mais na yibilo ko te ba ba kinga ka wana soki mama na bino la fi mama na bino problème au bombeli na yibite chérie nanga bino na yibina yibite te pour chérie na yibite bino côté soki vous allez prêt pour ça la oui sengeli botindaki bato banda bakendeki kuna bazowumela na ndako kozwa ba biloko esengeli kosalema awa Mubeta kapata milolo. Muswa mukwa. Chemise pesa na kati. Namoni yango papa. Mami viens. Viens vite. C'est pas ta maman. Allez. Allez. Bilom se tikeza na kati. Oui oui. Le reste ils en a quatre. Comment t'es lengi? Enveloppe. Papa comment t'es lengi? Tiens, mettez ça ici. Un peu peu moi. Voilà baninga. Bon beta ba encore. Voilà. Baninga koto yo ba silisi. Tozo sila baninga kuna soki ba kosala ndenge nini pour que to. Oh, di poniko. Na yebisi otika. Dudu ko sakana ngati. Osoka nga. Kosakana na ngati dudu. Osoka. Ozali ka moko olobate. Est-ce que yo zali ka bolo? Mareno yebi ngai. Toyoka na kiboye. Est-ce que yo yebi ngai? Bino boyo na kiboye. Mais za kiboye te papa. En fait boyo nano ngai tata te. Pesa. Na ko pese lokuti. Bola mo ngana sa. Abi, bola mo ngosalo zo mona batu. Dango la vie wana manya. Oza reconnaissant oza reconnaissant. C'est la maman. Yo mwanzo kote. Bloque les équipes. Maman. Mama Malene. Iki ke. Malene ibata ndo iba. Iki bagwa. Ndo iba kwisi na. Zablo kwa tana mtu. Ayu na. Marene. Iki ba. Mesanga ni neto mama. Mesanga ni neto mama. Lobina ngani ndio wangu. Nakota
nakangi linete pesa nga linete nakomona te pato mwe natambole pesa ya mataratala na ye mama Ok, d'accord. amona kake mpotole Oui, oui. Ça y est. Calme, merci. Laisse. Rapide. Calme. nalobi vwanda nie moto aloba lisusu te oyo nini papa telama nanu telama pete telama naza komi yo shemenga ndakubeta mabi yona papa bon babolinga na bavance Mon commandant. likambo eza nini ya moto abandi matata ye wapi Mon commandant. Ezali mama oyo abandi mwa kala. Ezali ye. eza nde ye Bon, je vous le dis. de sergent mon commandant kamata mama na busembu na bolingo nyonso totambola okende na bolingo na bosembo j'ai un mot à dire okoloba na biro nalingi naloba sikoyo Mama. oyo nini okangisi nga dudu ekoyebana moza reconnaissant na limuka ngai. mateye Merci. tambula baoyo oyo Bon, monsieur, ba ko landa sima, mon commandant. To kenna si c'est baka mona na bureau. Nanda yokanga pe na loba. Direta papa na ngeza. Yo uza nani? Uza nani? Ngai mobali ya mama oyo. Ya de sergent. Yakao. Mo commandant. Utia na mutuka. Na tia na mutuka. Na loba mo commandant. Na droit loba. Mo commandant. Na zana droit. Papa toke mutuli ko to. Na loba commandant. Loba ulingi ni. Commandant za ilo sawa. On a bureau tambula. Di tia na mutuka zungano ki. Mo commandant. Lunette na ngai natambola ka. Balubini neti ngande na zui. Te baji awa. Bo uza kusenga ya ngai ya na nini? moto abimisi. Nani azui? Na yibite papa na kutambola. Kalisa mutu azui. Oh, mama wana kei. Bon. Boebungi ka ba. This. Moko manda papa se komi mukolo te moko. Komona te. Papa se akoli mo komanda. Landa kuna. Oh, Mana papa na. Oyo bosi na nga. Tata na ye inos. ngana voite mo commanda ngana mwana oti abeta kinga ipecho akati nga double commanda commanda ndazo sima ko simba te na simbiri commanda na simbiri papa tika simbira kiyo kanga mbanga di okay tambra isiri mo commanda bo wana to hivi te wana te kuna te baninga ni te commanda bon okay tambra comment nous comprendre les problèmes des autres hein kendo tuna on a des autres bitumba bon on a gagné tout le point. Mais bitumba pourquoi? Hein? Ça se met déshonoré. Papa. Ana sibilite mkolo makambo ikiwa na mkolo libala. Ndenge mwasi wana zoku wela azo mbongo. Pe yoko créer trouble. Ngana ki kamati ba police ba ye. Tuto na yibite tango kana tomboka kolobaka papa oza méchant papa ozali moto alors moto nanga wala ezaka na tina omoni yango lelo baloba na mokili monoko ya mobange ezalaka sulu bimisaka maloba ya sukali tutu ngai nayibi te banda na botamana na mona likambo oyo te infâme innonce aya kupesa bakumandima na likambo oyo ye moto abandaka mabe ye mpe aza kokondonye na mabe sikoyo ilingi kuma nini mwana mwasi wana
papa zina ngana posana nano banda ngana butama nakende kumona makambo aboy iza kintoki famille oyo famille na yete abali kulakisa biso mwa sulili alobile biso makambo malamu ngai moko na to comprendre mais vous êtes obligé éviter malasi na kusala et pourtant moninga ne aza camarade na ye camarade ki camarade comme tina wa ko bebisila ngai feti eloko ndena zokupesa nga pasi nde yango wana sikoyo na kopesa raison na bolingo ndenga yebisa ngai cérémonie ya lipati esalama kuna epa esalamaki cérémonie ya Nicole ya kosalama nde awa usana na raison bolingo aza na raison napesi sikoyo raison yango wana nabengisi yo awa epa na ye nalingi te esalema kuna sika mombulu ezalaki uzadi mpeza mosista uzadi mwasi sonzo uzadi mwasi bulanda ngai uya dingi tempi atikala ngai mukumpila sa mukolo makambo sabu za umunanga zoba na zonga yambula buzoba saba yambula buzoba papa mais yaya mais il m'a dit sikoyo fili bwana bibazu yangu kaka ndengwa kindeki ngai sikoyo mbuti na bino tata mbuti ekolele bonjour bonjour à tous papa pris place papa yote dabo mam Monsieur Fando. Papa, nasepeli po mokolo wana ya feti bokendaki bozalaki sur te na makambo bosexcusaki mwa moke na bande botrouve solution. Je crois que je peux m'adresser à papa. Papa, excuse na biso ya lobby ezalaki excuse moko ya ntina. Mais oyebi ke epai bato basali baproblème ezalaka. Oui. Papa tokendaki parce que problème wana tokutanaki nango wana na vie na nga nakutanaka nano te. C'est un grand problème parce que bana ya makili ya mboka un même sang akokobalana te. Un même sang, je dis bien. Jamais kosalama. Je répète, un même sang ekokosalama te. ikambu ya meme sa izali te kulungula izali meme sa te tata sabonde makambu nyusi za kuleka wasuku za kuyeba tenga na yibi tata umuni sonzo azali muntu akindaka kudukila yo bana uzali lungwa uzali pesolo kula ndeko na yo sabonde sonzo akudila yo bana yumukuzu kukukate sabonde mwana wana ya mwasi nakuluba muntu yakanyinga muntu kunangazali te Mama. Bana luba kana zali mwana ya mama Maria kuna na biso na Katoliki babumba kama makambo te. Sabone tata hiyo uzali kubugu la mwana yangana ya sonza. Sabo yungi be kulata zakosi wone utaka ke pa ya sonzo. Nde uza kumuna nde sonzo za muntu mpamba. Mwasi na yazadi wa pe ya kuluba. Mwasi na yazala ki makambo ya sonzo. Sabonde ya buti mwana mwasi akamati apesi hiyo ni sonzo zina mwana Nicole. Tala, fanana. Uluba malamu. Kwanda, bwiro nyoso kuzadi bazololo. Muntu mususaza kukulila bino mwana. R6, maman, pardon, Loufand. Maman, enseignez-vous. Kamba mvwandi zadi te, mazabu zile ndebo ilanga Nicole, na kama tena kendo na hii. Ngana zadi sonzo te zololo. Vous avez rencontré au lieu, ça a été prévité. Je l'avais dit. Mais le roi déjà, il y a des camouemona. C'est pas possible. Papa, pardon na bulimba nzambi. Nazari ya mutima iperinga moto. Paya! Yonde obanda ki lobi même sang. C'est ça. Maman lobi makambo moko ibalulinga mutima. S'appliquer nga pardon tata nanga s'appliquer nga ulingu lubanini sika wana. Papa na lobi yango pe na yeye awa. Mama bolingo wana bozoko mona. Moi si na ngai. Bona musala société ko Gilles Valenquer à l'époque. Ah! Moi si na ngai. Le problème est que na musala na kende ki na ko vanda na ferme. Je ne suis pas l'intérieur, moi je suis la plus loin. Au Canada qui ça. Oh, lobe
Bolingo azalaki nani? Moi si na ngai, ndenge papa je crois que c'est facile à comprendre. Azalaka moi si na ngai, tant que kaboy na azalaki na zingi na ngai. Mais je ne comprends pas les femmes qui sont. Je n'ai pas compris ça. À quoi pour pas il est libre. Mais oh j'ai mis na ngai tela ay ko la moi na ngai parce que c'est moi na ngai. Ji? Makila na ngai akende kina kufanya la kisanda yango. Mais ça la yango te. C'est ça les femmes. J'ai mis na yo. Pardon papa nazali papa j'ai mis moi nangu nani? Nicole likabutana sabondo sonzo. Nicole mwana nani? Mwana ya sonzo Nicole. Oh Seigneur. C'est ça. Ah. Bino ndekuza kumuna neza malamu. Usomura. Ukamata makila ya muntu buvwana na ye. Bwana mbibudi bikubali sai budi ya mbongo ta. Ifu kubuta na mutoki nayo ndo udi bana udi mpimbongo. Dudu, talanga nazo pema? Ye mwasi na yazaliwa. Dudu. Pardon, talanga soki na kuika humu nazo pema? Namuka kaka tata izali. Nazo pema tu na kufi talanga nani? Ni kweli wewe? Yo kufi nani utebiso muntu kufi laki avant. Nicole mwana ngai. Dudu. Nicole aza mwana pirate pala yo. Dudu. Nicole. Bolingo asaringa nini nakenda wa makambo nasunga wa makambo ngai nakenda wapi nakenda wapi ukende gaga kuna tata sina buya malashi pona bolingo lelo yo Nicole ya kuma mwana ngani dodo papa ngai na lingaje yemo kwa sana na bango na bisu na vie pour tout dire na makambo na bisu nazo kumona kuti yango te mingai na yebike mbonga zile mwana ngai Nicole mwana ngai bangu bibale bakoko bala udingibu kulisa kindoki na familia ya mimi sala bakiti sala mbonge bi mwana yo mwana Nicole bi mwana yo uzakumuna Nicole na mbongi bazalinde kubakuki kubala na te poto uzakuchana familia na vinu bulingi mpisako ekuta na familia na bisu tuzali na bezo de tukamata Nicole tukenda naye ngana lubaka kubuta ikima apesa nga Nicole na kubukula na bangu nyoso na kubukula bo mama yaka mama bulingo pardon mama yaka wa mama yaka mwasi amonde ye mama yaka mama munene zoba mama rebellion ukamata tata zila 10 minutes mama sabunde yuza mama kusa uzadi swingi sabunde umuna muntu nanzela bipende binene meya buzoba mwasi akela ya zoba muyili ya mwana ese to lobby toke na biso mari yo c'est que William Bongo ngai tu peux te mourir ya maka mulini wana tita kaka ya usa mukambi quand même komodi saba mwasi ubandaki kulanda kunana nana za kumoyo mwasi ya Caritas mama uya lata zigidana muni kuzambula moko sabonde William Bongo ngai pudre mtiza kubongisa yo zali makila kero te ba ba tumsuteka papa pardon papa yo soma makila wana ngai yangai sondre makila ndio soma no ayoki mbona sio na zemi wana kesi zemi libo bila zaki zemi stay ni process sabu mbali bolole sabonde zemi ya sondre zemi ya sanza bisa tuzaku ye batene ya tokende papa pardon ukenda boite à témoigner. Non, on a yé c'est tout. À témoigner. Ça me suffit. Bolingo témoigner. Nicole, ya tatoi. Nicole ya toto ya tatoi. Tata. Luba basa ukenda ngai. Na lubinda zila na luba. Yo uzadi tata ya zoba. Uza kubokula bakoko ya zoba. Merci. Yo mubadi uzadi zoba. Sabonde uza kubukula banana ndaku za kuyiba tindi yayo. Tokei ya zoba. Ya muntu azaba mayele. Bolole. Yo muntu azali mayele kende batia yo mukunzi. Bolole. Mama vimba mbanga. Ya ça pas intéressant, il train musu. Para quoi tu me fais ça là? Yo vimbisa mbanga po finga ngai. Mama s'applique ngai. Nicole ya za ya toto ya batoy. Bolingo, s'applique ngai. Yo de babenge bolingo. L'amour, le zolo. Tu es quel genre de femme poli? Mais tu me payeras sa chair. Nous sommes Singa Bolingo, Nakasa. Yo! Moi, c'est ma bille. Femme au service de la population. Comme maman mbana soka. Oh, you sari mwana na ngai. Oh, you sari tout. Oh, maman na kuti na kandi yo. Na kuti buruko ngai. Basoda biba yari ngai. Matafu na yo. Ah, mbana soka na mwana yo na bisu na ngai.
Voici mon comme il kama. Tonton! Tonton! Moi, tu m'as fait.